Frère bon chanteur. Artiste complet. Il y a une complexité. On a 16 trophées. Oh, j'y vais le banc. Est-ce que j'y vais à complexer il y a trophée? Ou bien à complexer à salle? J'y vais le banc déjà. Le rôle là, si ceux qui vont dire non, continue. Oh, ouais, non, il album tout. J'y vais faire 10 ans. À sa complexité, moi, ça, là, oh, il y a zomona. On appelle ça la musique et ça bon. Yoko yede, on va gagner non. Salwana eza papa 8000 personnes 9000 personnes na invité ba salon bat ba salon binela bat ba salon eza binela ba ina yote so yo zai hotel mazoba yelo kola azo bebi sa musique a bebi sa on na scène na voix ba to ba travailler te bo charla mnoka yelo on ta voix eza déjà faux éducation la musique on a envie que non yé aza mutu ba kotikela yete azala après ça tu vas conseil musical azana ba droit anate moi na bébé musique ce que bateau ba ignora heureusement ba petit mususu bati fatima yango moni asala before ba yoka moninga te iza ta kumba liboso beta nga za conquérir te papa c'est yo wa Zimbabwe ou bien za Cameroun na Cameroun kutu ba conquérir ba guerre izali les États-Unis kutu ezali. Ce que y a na Congo, aux hommes qui nous tenons dans abi que ba vrai eza aye na Congo zo ba no ngana na conquérir papa fali wali boma na personne exemple ya ba grand star bazana ba conquérir balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte salande makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Vous êtes sur Kin France, télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Cette émission Vérité Plus Plus, présentée par le vôtre Yannick Wenge, Moto, Yatonda Nakibunzambe, Kimia, Ingelo Mabota Mwabino. Awa tozala ngati Afrique du Sud précisément Johannesburg to sala ka émission to luka un peu to luka ba congolais pour to meka kosola sur ba actualité sur ba artiste sur ba événement oyo le kaka ya ba congolais. Merci beaucoup na maman Miminduma, merci beaucoup na Pape Swaga, l'artiste musicien Pape Swaga et pourquoi pas na boss Yanini Akebasa na Pesimbote na Velabiso Firenze Lozale na Katia Lozanda Yoana na supérieur yo no yambaye to meka mpe Kosola. Maître supérieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Ouais, oui, Yanni, souci. Maître supérieur, tu es sous. Bonne santé, ça va? Santé très, trop bien good. Ok. Voilà, Batou Badar Nessengo, il y a comme on a eu la télévision, la vision de Kin France, Ndenge, tu es à tout moment, tu es à Johannesburg, Boni Johannesburg, non, ça va, Afrique d'ici, ça va. Et Afrique d'ici, Pépé, c'est à toi que je suis bon Congo sur les années. Parce que mon béli, Pézara, Mouni, les arrêtés, Bakamouang, sur les années. Vous avez monté mon bot, Baloba, ils ont un quartier monté na Yovi, na Congo, à Tababongisi, à Mounenge, à Tato Rosati, et Kokana, quartier Zati. Iza ataba bongisi Congo ndenge ni taka mutu so ino siganyo kam so bayina na quartier oyo to yamba basaisai e yamba ba musicien jibe e yamba wenge mobimezala awa na bango tu ba comédie ba a ba yebimbuka o na ba politicien bana bango batanga awa na ba uni batanga ba université danser aba université aba hôpital ba ya ko bota awa alors mboka déjà ba ministre mboka na bino ba ya obota ba watangisa bana obenga mboka likimba omwate mutu azayiwe ya bien. Ok, merci beaucoup. Là, on a une différence à musique et à lobby. Ndenge ba wenge za ke ba ensemble, de ba toucher ba ok jazz, na lelo musique à lelo. Yo mo ça la différence de musique avant ça, musique rekila, musique na biso perdre qualité nango, to pe valeur wana, to pe musique na biso za vraiment avancement ya bien. Bon, musique, ils ont surtout discernant, ils ont une option ébélée. Voilà.
mutu musu akobeta ba jazz mutu musu akobeta slow mususu akosa piano voice vous comprenez ba musique là mso yo ka ke non na restaurant ba chango ba na besoin non istende to ba ama na ninga na ninga ba linga na makeli moi dérangement ninga français alors musique na ba département alors musicien original iza muto yo ayigo la musique nenge mundela sala instrument pour notre mutu ya zara no de nzamba sa de mutu mutakadia na notes za mutu pour nous zolo babu déjà et ya des notes donc nzambe déjà alors babilo kona mundela sala nga azwaka penser on a pas mutu ya neti basali chapeau ba sa chapeau na forme chapeau te pour chapeau exister faut tête na mutu na voiza ya mutela to batay mutu ndezali bozo wa mezi a bazo wa mezi passer l'hôtel penser tete donc nenge mogo mundele abula music si appelle ça comme on a musique ça accompagnement babilo go instrument asali drum asali kit il faut abeta rango siko elogo cohésion na pour accompagner yango nyoso tout kita basse faut zala asali tout asali si payo ça si studio mutu siko faut diriger biloko wana sko mutu voix wana mundela sala voix ya salaka bakita babiloko tout na yebisio siko yo bango moko babeta rango nsuko yemba moi sko batu oyo baza partout na monde basala biloko wana te mais na Congo tozalaki na ndenge bango basala ba modifier yango bakomisa yango fo simba yango ekoma mwa lix mais na Congo bezali tozalanga banini neti ya bango babenga yango piano ya biso tobenga yango ni bazosala na basinga bazobeta yango biloko wana to bango basala biso pe na biso pe tozala mutu mutu développer nous ce qu'on a kati ya musique et logo eza danser kolega musique ezaka voix pour bato fo bayo ce mutu ayo ka voix bien te papa yebisa tika osa makelele ce que musique ya Congo depuis le monde a été zaï ndenge to yebi musique ndenge banda na ba vie calé o ba indépendance ezaka voix na guitare ya on va bengiru rumba so landi papa emba musique ya rumba eza guitare na voix ya mutu eza luketu na nute babloko atu ba luketu ba kobina e yakasima sko musique obiso to yebi tokoli nango même so kei na place nani na place batanga musique on a kini zani ndako na ina omona makambu wana tu o basala mais se bayoki mutu atanga te posa star ozala grand o accompagner voix na ya accompagner babilo kwa tu da faut maintenir voix pour voix nom de et ça la batu bazo beta wana bayoka kelengi ya voix si bayo ça si studio ce qu'on a studio za ndeni autotune mezala depuis le monde a été musique basala yango déjà mezarane fete po bato bazoyemba déjà baoyemba na note bazala radio vrai ce que basala yango po aider muto aza force basala yango te po yo ya kana na scène te scène eza naturel scène eza penado il faut beta ki yo ki wengi nana autotune na musique yango na habité to kende musique na biso ndeto ebeli yango na ningo wana totala wana ti papa ema bayema na baseni makambo nyonso tu ta normal toyoko mwana génération wenge otobenga ngo lelo photo yidaka bandeko nanga to yede jibe na wera bale makaba na badof de mingeza na bless bula seto se comprendre te na kisasa na ya mabea na bato babota ma 2030 si bakokisaka na ba 2050 soto za tia jeune za bien tia ye aya et puis ça n'est pas émission tala grave chose grave aya que no beta ba fausse musique pour makambu gote c'est aloba eza raison parce que tellement tous aveuglés to ndo ki peut dire pour to no mona osala nai azosala bo ki peut ndé ba ye no ye osala neza zayiwa to sim oh papa degré politesse ya comme boya alobi ye aye na autotune ya des mensonges abiye mtana autotune ngala zongiso déjà bato basala bensima ye moko so ye imbécile ngo ava comme musicien aye baka na makambo zolo bati akemona ba kofi na kasela te bo mutema malamu bafungola balaki se biloko wana kofi asa yango
na studio aza danser dans celle autotune voix rosa kasi bongo ba robenda on ekel bongo so muto yebi polito ya baju foyoka sko ezana muto asala wana mba moko asali yango ezaka masana firi OK so côté na studio aba vraiment ika mutan temoje ba we batala ka mutu na capacité non avant to aider yo photo ta non ça non yo mo bi so to mono $100 kaso ba xabe descente ba to vite aluka alarme za kamuki to bakisele asa iluka oluka sa asala kasi sko jeune wana aya na musique atikive ko via sa carrière ne solo pas besoin de musique ne muto ki pe azate sko akomoya na makamu moko boye akomi ko dénigrer ba vie o yakuta ndeko ranga ya te na bi makata papa binoko mais muto ya pesa pantalon Cameroun ebagede Macron pas zalate répétez ça Macron a zalate les bazoyer pas na bango amatogolo obise noana ana ba malédiction neni yezo kosa yabi sozo bana batu vérité te tikala yani wenge tikala jeune wana expliquer ba jeune vérité te ke ba fiona ba danser bolo ba makam na ba kote to bunda génération na biso yango wana abenga ka mutu guide zate pour le faire on comment bangisa batu pour ba capable ya voyager poto basoko ko voyager te yo promettre bango bolo ba nino alinyo bo finga vewe na ba jibe na ba bless bo ba yelo côté na kisasa biso masa yo fo masa wa fo jeune otolo ba réalité ya kisasa ba yo ki do ayena autotune ayena autotune abani mensonge abi ayeli biso autotune na scène izalaka déjà na scène ce que pour batwa ni mango fozaka ignora oyebi makamba musique te et puis oyebi na yo ba viena ba koleka te ba yebiso ke no peso kosi bana ta azo enene ba petit oyo bazo yati mensonge wana ayana ngo ba peso pe ba yebirie bazo sa be fora koyemba te ba komola na maka ke musique ekufata otika yenze mona ye comment yo oye manasene bachaka yango soki oza force na studio et deux mais na life osala ke fort ko chaka ngo tezo reverser ta ba conseil na zo chango reverser oche yango so ikuna muto sa médiatique nango soka rêver yo sa ba fausse note OK danenga yembanga aye mama be me borona e bongisa ngo Skopne boka soyemba. Sko soy mutu na jino liaki ya salaire ya makambo bongisang. Babenga ya omatapinda, omata yo muna abongisang. Sko mutu nengona musicien oya Rolanda Jara Masawana. Ambri yo bona te na rap na ana exercice moko ta sala ya chant. Izaka kuigafi. Yemisangane DJ no anata. Effort nini ya sala na vie po imba. Izate asala ga effort ada danse loketo na condamné chef front na salongete jeune wana ayaga po imba na ba keso azalaka na ngo mandaka oyimba bazaka na basha quand même batonga ki bakipede batonga bouger franchement ya bouger bimi ki atonga ki m'a pas falli bakipede yembo na fali atonga batu OK azotonga batu atonga wega tongi jibe papa le grand jaloux numéro 1 na Congo ya motema pasi oya ba succès ya batu basala fali répétez ça le grand jaloux nzembo yemba jaloux taba ya yemba ba jaloux na ba kitara batu na ba kibete est-ce ba sengela siko yo le ga batu wana o abeta ba kitara wana yesko ana musicien nini o abeti kitara ba Holanda ezati siko ina bototu so kitara wana ya live zaidi anga beta bora lombo ezanze mwa libala libala oli ngode kitara wana so ezalaka ya force yanga beta ngota ngamba jaloux so yemo ko za jaloux asala balbum na ye abeta tous les semaines ya bato muta senga monga zati mutu palo bana epete ke no peso batika beta bora wesa na opesix oso mo ka presse ba vie la ba bien ba vie ngi bakangela mutu mate batu baya ba test sko masa wana ye na ferry ya asa ya succès na wengi sko confie ko fe otalabi
Moi, nana moyen zoyer ezate et ben polémique. Mais il y a ça ringate avec on sauf frère. Ce qu'on azala mutupe oye asala acha kuna chef d'orchestre. Pour ça ka fort. Si fort aye mawana ezaka taka na taxi ba soleil bazalaka ba modogo bazalaka ba pauvre ya biso ni babia kufa bazalaka ona ni grand chanteur rikut. Mutayana yena no na quartier la dame. Waki nozo Alex Viko mais lelo ignore. Des soi-disant tu éviter mes pères avant ça qui général tout. Tu éviter qui ça. Bana kini ba vie. Ape mana nani na kanko ko tabo officier père na bon. Biso ebinengwa. Siko jeune wana Vekofi a fait tout pour accompagner au azalelo. Mais t'as là par récompense. Alagi ça y est musique. Mais hier ayebi ça la batu ya komaka soki papa eza na rêve morote pour réaliser fonzambe a tout ça yo mutu wana pe faza na bonke. Ce Vekofi faza na foke. Ba rêve na ya komaka so studio Karabi o ba tulele ba komo songela. Papa tu ba zoba. Alobaka déjà yoza die yoza nzambe alobaka eno kote akomaka bikomela eza pensé ngapela ko ba siko ngapela enzo na bulaka siko soke kokizami eza nzambe eza de yelo baki po papa bango ba nomo na pe makamba komana la bito so papa ngo zalaka seri wana so pa kufa mama ba pa no ba masale pe ba nomo na siko bazaka na mbasite bazalaka na ata ba baguette sa pamba oyo répéter ça là terre siko bozala na barien siko yo makambo yo komaka fala ko sala effort so zaka danser fala ça fait profiter nga danser koma fala no bale o bale ba zoi neri ki tout ba na fala ki alo eno ngasna komaka na kozala champion d'Afrique des Caraïbes mwana beta pa mutu izati ona beta eza réalité muto asala makambo oyo batu bako contester te do abeta ni pa batu tia anga beta po ba rêve na yo yana si yo fo ozana setu ozana ba studio siko tango oluko za ba studio ombiye bi force na o osama mo mo est-ce que besoin faut être aider il faut ça la makambo mo jour et simba aller gouverner comme lu oza fort sko yaza ni fort az incapable ya mikoma makambo ya komaka baona komaka so na miri omebe zo bomo na poto aleki alo ena ya komaki mutu mo pe na kina zo lo babe oyebuta koma papa akoma for nothing ezala ba okomina yo ozo bate po chebino mongo bwana na problème tozo nzela ongo ba ke falinda BBC musique BBC musique ya kisasa ba jeno bazoya bazo sala effort oyemba te. Même na podium bako koyemba te basa wana ye asale mission na nati logolabi a bring autotune au scène na ndenge ya kisasa ainsi ça batu do batu tu ba so do musique yona boro ezalaka déjà depuis mondela salama ma musique isala bachaka ngo soko kati te yefo chelogo bani me e mona nati moneke na basene pour y réfléchir mais wa yezo mona ya yezo mona na so bebi sasa lo bagi avec non no ma bien te na lo ba déjà etika la muto on comprendre accompagner ye mo lo ba ko sali kalis mona bebi si musique sko bato ba ignora heureusement ba petit mususu bati Fatima yango moni asala before bayoka moninga te iza ta kumba liboso beta nga za konkenga te papa sege yo wa Zimbabwe ubeza Cameroun na Cameroun kudu ba konkera ba gay ezali les États-Unis kudu ezali sko yo na Congo ozomo kimute na banda abi ke ba vrai eza aye na Congo zo ba keno nga na kana konkera te papa fali wali boma na peso exemple ya ba grand star bazana ba konkera atoza na 2 millions de trophées ya sana roka moko ozana roka moko na chopa nzili kulu eza concurrence eza te yo foza oza cette voiture ngana voiture mo mais ngana saka ye ba voiture na sana ngwa elemba mais oza na voiture moko batu baninga car na et puis ba ya ko zoka baka yo sko za ngo 16 ata mutu moko tazo yo luwa mais sko luwa ka mutu za na car mo sko na legi ya ngone mo na muziki eza te so obedi na année moko bedi 122 conseils do yoza supérieur batu mutacha mama na musique azate musique eza ye
parce que aye na musique na idée ya boro wana autotune na scène eza fausse donc obebisa chant parce que nzembo babebisa ngo te nzembo batumba yo kango mbo yo ka nzembo te batumba yo ka ba yemba yango mona différence eza so batali ke non na ninga musique oh monde entier etali papa eza na conseil moko te oya beta ezala streamer ezati mais ya lobaka ayi makambo organisation so organisation na yo zala na ndenge nini yo zoluka malala ozoboya batu balesa musique soit disant OK ye moko alesa musique nzembo asoma ona $100,000 ebi te akosa oko papa akosa yo sombaka baso yoka alobi na yo legal o akotaka biso zokotanga elamba moko te oyo olata to olata te bavoiture tu basala mokili aza na voiture ata bakala danse babuka ti aka nango oboche nzembo ya $100,000 azwaka yango deja sko ana palin moko te eza na swimming pool na piscine ya danse na kisasa palin na mosusu akuti ba $3 millions eza te wenge aye na force na musique aye na force na visibilité donc makamutu osala ba mabe ya ba faux ya ngona to benga ngo jalousie c'est moi différence c'est na faire faire bon chanteur artiste complet il y a une complexité on a 16 trophées oh jiba lobango est-ce que jiba rosa complexé ya trophée ou pas a rosa complexé à salle jiba lobango déjà le rôle la ouais rabetaka ba bexi ceux qui vani en continue oh ouais non ça album tout jiba pendant 10 ans aza complexité masa osala oyo azomona ngapena osala musique eza bon yoko yede o bageno salwana eza papa 8,000 personnes 9,000 personnes na invité basala bat basala o binela bat basala eza binela bayi na yo te soko yo zai hotel mazoba yelo kola azobebisa musique abebisa ono na scène na voix batu ba travailler te bo charla mnoka yelo kona ta voix eza déjà faux éducation na musique on obi que no ye aza mutu ba kotikela yete azala apesa batu ba conseil musical azana ba droit na te OK pona aya na fausse OK travail ça avant instrument na yo ye manon instrument pour ça courante donc yo mozali na fox ya oyimba nobo biesanga oyemba ndezanga ba church kuwa ekatani mutu azaka fort izaka to yimba estime izaka te to anda yimba bo na catholique to anda yimba ne estime te pour faire bakiti siko ndenge nini munela sala bo wana po aider batu na studio non na scène sko so moni ba ocho na scène c'est ko beta playback voices arabiate yango mo salami na concert ya Ferry basingila baza trop autotune sko live et comme il passe ici il faut yemba bato ba yokana te so comprendre donc il faut yemba bato so ye bo faire comprendre non bango baza na problème ba travailler à voiter bazo travailler trop machine ba prendre ba na bengo machine bo travailler machine trop guitare bobo sanyo ce que yo servi bato rumba toko se raté ako sabiso rumba toko se raté urban musique ezala raté ezaba omoni bato ba beta ba musique yona ba latine bato bayemba ka fort siko omoni ba jeune ba na France sika ba na système bazobo ya koyemba balingi mbongo baza ba star siko na kati yote omoni ba biloko zo ba autotune wana ka fala BBC musique mais bato ba olingi ka na bongo batata ba fan ebele azape numéro 1 musique congolais ndenge bato ba toujours numéro 1 na peso exemple mo pesa un exemple et logo yo ya Pirates ne logo ya original ni masomba trop masomba original trop te Pirates masomba trop original ezana fasi original okoto yo mo ngena o so na somia yo za ba 5 ans ola ta kecho ebe bakate po ikemba yango za différence na opiso bato ba olinga ya force se ba kei ba biti yeto linga mais je no una ya ligina ya isa isuka kabo mais ba go de volant brise sko poso ni omoni concert ya fait eza ba étalé eza français top bomona yi oyimba azara nani zaiwa ici non
baza besoin te yo foza na ba trophée te ba besoin ba luki na minele o basala sans chèque ba luki ba tcha biloko ba seba te drume beta live makamutu aeza la live ba mona on des mistake batali isalami et puis des jours so na magambo wala yeno ye abeta fausse bolinge to ka balingaka eloko trop fausse et mais be ba non na so za la nga so kufi no so mamsusu kasi ba musique yona otozo ba jeno so kufi no fe ba so magaide musique ya kisasa oto ebeli so ye test ba yimba ata ko bina na ngote ba bika ba komisoda balobaka te bina nano so ye test to ebisko ye mutu wana zolo ba no ba olinge tro eso mona muta epa na ya asalite so yimba nzimoni nzimbo mbade kasi ye mona na problème ya banzimo na emo so ibati ayibi boro ne ba bino mulaiza ka autotune na si aso na se buzoba faut ba kokitile notes to ba kitsa notes ko moima ko tasuka ba blo ba ko mosa ba iona oki makaka ils chantent ils chantent ils chantent ils vrai danser côté danse ça danser abena numéro ya binaka na danse na ndinga fou mais na chanter na champion na bucha ete wa na bolimbisanga ezana musicien moko te na kisasa ki teste pa na oza chanter oyete ya omona ba fausse bakinda kuna ba o baza vrai jeune mo za kana ye maka chanter mba bolinga za kanzoka lipate mo place suka akenda alongola yo yazo emba vrai yogo emba ningona te olekanga isimasi ta baby sa vient muninga masana za tilo na kinya assez souvent donc yeso oza fausse na ozo aizaka batondisa ya omwa yana idéologie no groupe d'accompagnement ana temps on a te bo répétaka yaza na temps biloko ebele machine ede trop yebina machine edaga ya ngozo mona on sa ba damas rapi akoko ta sai machine sali basali biti we abane avlodu ne banagare on est là-bas musika oyimba parce on a yimba mais ya moi joue moi beta robeta musique pas dedans pam wana siko jalousie akuta musique wana iza omoni na isa na ninga na zongiso to so normal omoni dawo na mo critiquer na ko mo critiquer ma musala oui ya jalousie donc yo critiquer ba sebeni oyo lota ya ngwana posela ba sido beta na album na yo sebeni o ba conseil moko te o eleka sebeni ya Zenith za wira na Zenith ya JB izalati o bana mama ba beta de Zenith ba kwa ndenge na moko tina Paris batala ya baba non uza machine ndebi na miza ba ribetaka miziki na biso ya na bi omoni wenge en bref poto sili ça en bref ko banini en bref conseil ça va que non masawana asa musique ya fausse abeta faux musique musique à machine masa efanjoko afati afali OK ya beta fondule biloko na yetu wana ozobeta wana yebsanga formule ozo esange sala 6 toza moko tokota bar ya mazai wat ebeta mawapi beta ma wapi yo compare na fana na dynasty ti mosco problème dynasty so moni clip abisanga ba clip abanana clip ebimata ba yo kaka a flasher ka yipe jalousie ki lukafla imiga yanze mbokalas ebeta kati sko tango ebeta te la omoni papa amute mama be mo masana bino boyebiete faux jeune asola faux biso ba jeune wa bonde to za génération to uti to yebani alors nengo ke nango boye to banga ba petso ba sima papa ponga na peso visa fona biso finga jibela weka faux jeune faut le baguette non etaka mona na Alexis Wezi abige no wenge kosa fallu afo moyo wafo jeune atinda jeune wana amwana moke azalata kota wenge assemble 4x4 ayebite papa na bango nanso banolo kwa bota Alexis na yebi magamba wenge te tamso papa bango fallu mo na répéter na kuito anda ke lobina yo yemo na fali conseil en wingo zo mongo ayekoto te tozo ngano siko pourquoi te bete pour ça qu'on fraude allo baba na banda ko fraude mais
concert inter ya wenge 4x4 champion d'Isaïe ochete meto monyo ye fali wala kenda concert ata moko sko ndenge nini yo tina mwana moko boya bota misika zo bagenda wenge conseil Fallu à Fogène, voilà. Protéger Wenga. Nous sommes arrivés à la fin. Bino za beau pour protéger. Nous avons protégé Wenga na ba vie tout. Papa, à part Wenga tu as l'homme soucié. Biso de Roland na fali. Ou bien de Roland na fait. Fait la outa place ça la batuana a kofinga te. Yango moni ba pesa concert ata normal. Si ba golo ba soutenir les respect. Batu ba besoin la faire te. Basaka besoin la on reconnaître ba on ba mikolo. Nous avons besoin de mon famille, tu as besoin de ton frère qui est politesse dans les médias, dans la musique, on peut s'en conseiller. Ah ben si nous les on doit protéger Wenge, n'est-ce pas comprendre? Tout ce qui est Wenge doit protéger nous. Quand c'est la terre et refait Wenge, et bétonner Wenge, veut confiance à la bas, tu peux bétonner Wenge. Si peut beaucoup de Suzuki, bazala, bayepe, massa, yo quand c'est la terre, bazoya rosoa, au santé c'était, baye colisio. Ba peso ba pantalon ba ça va mutu neni yo pesa o baba tous alors le tina mwana na lo Alexi we tina mwana na buni pesa me fera mo o fansia boke bana bino jiba masa note awera kama note blessura aba masa binote wenge tu aba kama na note papa champion d'Isaïe ya wenge bino na ba ashini to zonga non ata pero bota yo me fera mo Yemona mutoku misa azo tante ya kota conseil ya wenge musique 4x4 90. Et fait j'en kota on n'est pas dans nilar. Ba un problème au dame na parler ba le problème belé. Merci fait confiance. Merci Torum Nasuka, pesa mesa, pesa mbote poto kabona. Mbote ya maestro mai, mère a parlé comme peut aimer maître supérieur Lionel Mila ya motema. Maman Lionel Mila. Lionel Mila n'a qu'un frère propre, Jojo à l'Italie, toujours idéologie, Oïse Mila, maître supérieur, chef d'état-major général. Star Wenge, tu protéger Wenge. Protéger Wenge. Il peut comme idéologie, mais il faut protéger. Protéger. En anglais. Non, en anglais. To protect. Wenge. Protect. Just, we need just to protect our band, the best of the best. 4x4. Pour protéger Wenge, Tinasuka. Pour protéger Wenge. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, c'était la maître supérieure Isemila, ici en Afrique du Sud, mesdames, demoiselles et messieurs, avec le vôtre Yannick Wenge, moto oyo atonda na kati na kibonzambe, Yannick Wenge, le vôtre, mona Moussa Labino, oyo na toujours copié sa bilan d'information, ndenge sengaka. Les amis, liboso ta la émission na biso, on s'est retrouvé que nous s'abonner à Kin France T, na seba comment s'abonner, cliquez en haut. Cliquez en notification pour awa to ya kana ba bombe ba vérité plus soto bi vérité plus c'est que vérité le kuta ezate awa to ya ko recadrer awa to ya ko ba pesa message à solo awa to ya vraiment pour totonga génération Yassika. Mesdames et messieurs, merci beaucoup la maman Miminduma, la Katia Bundes, merci beaucoup la Pape Swag l'artiste, merci beaucoup na Vela Biso Firenze Lausanne, na Katia Lausanne, atala Rabiso partout, boza tellement ébélé, boza la Rabiso en Nouvelle-Zélande, boza la Rabiso en France, les États-Unis, la Belgique, boza la Kinshasa, en Afrique du Sud, partout, boza la Rabiso, Tirete Kimia, Evanda, Oma Bota Mami. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Osa bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minti. Tout salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge be. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais.